Bonjour, bonsoir, on va faire sur la DKM Flash TV. On va faire sur la doma boss la poule comme beaucoup c'est des leaks. Bobax la ngali colonne en aigle. Doma boss est 40 ans. Bonjour, na boss na David Kanyama des prix États-Unis. Bonjour, na caméraman na idem mobile ambishi ya mwindo. Babi mobile aboya itokinod. Yenda zala pembe na doma boss toujours. Na doma boss abi boya toujours kana abattoir. Na abattoir Petro Congo abattoir mabangombe. Doma boss azana masanga ya malili chez doma boss beaucoup de vraiment masanga malili beaucoup de ya kolia kitoko en tout cas vraiment boza décider ba faire doma boss abi ben doma boss abi ka boss abonné toujours na DKM Flash TV boza la vraiment décider le na kana masona ngale le pona bandeko basi bandeko moi si basi belé tout le monde a bazation na respect envers mes baina bangote bazo pena respect ba teka batumba mobali akozala lelo ke ofinge na miswa batotiki lobo finge liswatiki lobi wana yebase kazo taliselo de amando ki mo sinyo soto foko ba façon ya respecter mobali nao mibali na biso bat ba respecter bango ya mo pona biso biso pe bat ba respecter biso po mibali na biso so yeso zu mobali na yo okomisi mutu mo ya romanke nyoso mbala ko loba no bafanya ba camarade nande na okeba na yo tabajana kuna linga ngote jamais mo sa ko loba mbai na ke baje wana ko tosana nga ngote so za problème net ya mobile no bembai no gangelo o sepene loko salité za arbo kuma bino mibale oyeba façon ni yo moko ko vana na mbai no ko sola na ye moi c'est jamais akomatela mobile moi c'est jamais akoki ko finga mobile na miso bato ezala tena miso bato te mais moi c'est akoki kaka ko finga mobile te on va finga mobile te ya to zo mona ba fie belé bazozanga mabana na bango bazozanga ba chéri na bango pona mususu ki impolitesse le ki makazi yo mona kete alanda nga ye ati atana yi azelote atana lobele boisura suka ozonga me babi moto abatami alekio na mayele ndeko basi respect za makas na po mi baina biso foto bandeni ya mobile déjà azala toujours moi muke mobile toujours azala aka bébé tant yo zana mobile ozo bandeni ne respecté te mobile azolo banoli kamboboy msu azana na 1 yo de koma ina 10 mobile à cause à l'objet calca moi mon keboyo déjà au s'enflammer déjà non tant baloba de la soumission on a ba ça de déjà que biso bas photos en a soumise déjà devant me na biso eza ya pambate moi signon surtout faut respecter mobile oui moi ça za esclave et pas mobile mais ce que moni ya mabe faut ba façon ni ya okende koloba na mobile façon oko so na mobile okoloba mbai no na miso batute okoloba mbai no te ke ba camarade ni bazawa na ba miso to mona apeke ba camarade ni bazana lote oze lote ni na ngo na keipe ko na kei asimpenze mso ke mbali pa benge yaka me asali ka kimine na kei yango toma mona moi c'est mon bazat kutu yomo mitali boy alekio na nyonso oleke plutôt oleke na nyonso mais mobile andimi ake pa na ye amso mobile alini alandi nini alandi ba respect fiana pesa kai amoni ki fiana na so aye ake azala nango affaire ye alandi o amona ki ete na moment open nga vraiment ata lelo na memia na famille na nga oui ani kito côté ani soinde nte mais façon kaka ya respect na ye comportement na ye famille nga ba olingai mais yo kito ko nyoso sala na ngwana au moins ki babwa ki solikola ni mal bouche respect exact devant mobali ba camarade mibali kutu au moins na ba kutu lo te wa ta o mobali na moko na banga kete bongo yo mobile na nga moko na banga kete bongo yo to pesa mbai na biso respect te ba façon ni yako ata mobile sali na ma be oui azam moto moko ko vanda tant ya lobby amoni yo répondre été tant o kinda vanda habiter au moins na nga vraiment ata ba kamani ba ko ba to yo bi kyozana mo sa bien o sali bo metande fiana penda mi kitiska devayo te ba respecter mbai na biso to lukate to pesa ba to muso ba chance non
topesa bato mosusu bachance te ya mosusu mobali mpo akoboya wana maloba mabe ya mosusu akosala boye bon toloba te kaka ke te mobali wana aza bongo atangaka basi ye mosala kindumba me yo nde oyebaki façon ya ovanda na ye te bosabone toujours na DKM Flash TV bozala desi te bozwa bilanya doma bosala pulga mokuse de lix boss na ngai David Kanyama de près États-Unis d'Amérique bonjour papa kotozali na mama na baleki na biso nyonso bote na bino doma boss abi toujours na abattoir kaka abattoir Petro Congo Côte Kaka bikaba kitson arrêt abattoir bauti komba moko Côte Kaka so bikana luka chez Doma boss bako mema yo mama tina suka okutanga moko naza wana vraiment en tout cas bo s'abonner toujours na DKM Flash TV bo pesanga ba suggestion na bino bo se gérer bo pesinga msu ba idée na bino oboza yango ki ote do masala boy msu so ngo se gérer o pesinga te do matamo idée na za yango za boy remarque na bino pe en tout cas et ça nga pesu bien talara les maman weza donc bo sabi kalaté azong sama bilenge o apesa bino kalate vraiment bo mekana ko mesana na nubeme kalate bozo sa bilenge ya doma boss na pulga beaucoup c'est des leaks en tout cas na bibo baksinanga likolo nango aigle babi aigle 3 fois et ça vraiment bien bisous bye.